Les temps heureux passés ensemble nous laissent de chers souvenirs. Et c'est à juste titre que s'est écrié Nicole Valéry, une détenu pour sa foi dans plusieurs prisons communistes roumaines. Je cite, les souvenirs étaient témoins fidèles qui gardent sans les amoindris les instants vécus avec les êtres chers. Fin de citation. À force d'évoquer ces souvenirs, nos douleurs deviennent de plus en plus atroces. Afin de savoir plus que le célèbre écrivain italien du XIVe siècle tente à libérer, je cite, il n'y a pire de misère qu'un souvenir revenu dans les jours des douleurs. Fin de citation. Oh douleur, nous avons voulu nous tous les âmes sont troublées, savoir pourquoi nous naissons, que peine n'est pas suffit pour changer toute chose. Et donc obligé, le célèbre écrivain et philosophe sénégalais du XXe siècle, Cheikh Hamidou Kané, dans son œuvre intitulée La nature ambiguë, on met le suivant car la mort est victoire du non, négation qui s'impose. Le poète de la tête du XXe siècle, Victor Hugo, n'a-t-il pas enchéri les filles comme au vent qui laissait à la fin, l'univers est une grande roue qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu'un. Un peu plus loin, l'auteur ne poursuit-il pas la gaieté manque sans amour, la doute manque au désert immense. L'homme est un puits où les vies toujours recommencent. Notre puissant créateur lui-même ne nous dit pas dans ses saintes écritures, né de la poussière, l'homme retournera dans la poussière. Hélas, à notre initiation désolée, nous approfondissons notre communion avec l'humanité souffrante et retrouver au fond de nos cœurs des accents pathétiques qui, depuis les livres du patriarche Job dans la Bible, ont chanté le malheur incompréhensible de l'homme et la soumission. Entendu par les divines paroles proférées par les yeux des dieux, qui depuis hier ont défilé devant cette sacrée chair. Voyons notre petitesse, pauvres vermisseaux que nous sommes en face de cette immense nature, et voyant les miracles des dieux, nous reprenons notre raison devant l'immensité. Nous venons à toi, Seigneur, Père auquel il faut croire. Nous t'apportons à apaiser les morceaux de ces cœurs tout pleins de votre gloire que vous avez brisés. Nous venons à toi confessant que toi seul, tu sais ce que tu fais. Et que l'homme n'est rien qu'un genre qui tremble au vent, un roseau, le plus faible de la nature, que tu peux écraser à tout bout de champ. Assurément, les tombeaux qui sur le mort s'effèrent couvrent le firmament. Et c'est qu'ici-bas nous prenons pour le terme et le commencement. Nous convenons que toi seul, Père Auguste, possède l'infini, le réel et l'absolu. Nous convenons qu'il est bon, nous convenons qu'il est juste, que nos cœurs aient saigné, puisque Dieu l'a voulu. Lui qui a permis à ce que les herbes des cimetières croissent et que notre chère maman meure, alors que nous avions encore besoin d'elle. Nous ne pouvons plus résister à tout ce qui nous arrive par ta volonté. Nous ne voyons jamais qu'un seul côté des choses. L'autre plonge dans la nuit d'un mystère effrayant. L'homme subit les jours sans connaître la cause. Tout ce qu'il voit et court, il y tue le friand. Seigneur, nous reconnaissons que l'homme est en délit s'il ose murmurer. Nous cessons de murmurer, nous cessons d'accuser, mais laisse-nous pleurer. Hélas, laisse le Père couler de nos paupières, puisque tu as fait les hommes pour cela. Ah, qu'on les laisse couler, qu'on ne les essuie pas. Elles sont si chères et si douces à nos yeux, ces larmes qui soulèvent des cœurs encore blessés et meurtris. Ne t'irrite pas que nous soyons de la sorte pour notre Dieu. Cette plaie saigne beaucoup, l'angoisse dans nos âmes est toujours la plus forte, et nos cœurs sont soumis, mais ne sont pas résignés. Au pays Samboro, comprenez que c'est la grande famille par la cœur. Tu es alimenté de ta famille. Tu es tu es il faut souhaiter ton pèse à fleur, ils sont la misère de notre union sont allés à la fleur pour aller continuer à la liste. Ça
pour la construire dans mon mémo, d'avoir un yo. Merci. Et notre pays est mon mémo malade, na kolo, na komo na Yesu obix na biso. Amen. Tolingi koleka na kopesa ma fleur. Na sikomona ordre oyo tokopesa bino. Toza na 6 groupes ndenge tokopesa. Liboso tokobanda na ba église, na sima na ba église tokoleka na centre de santé connaissance, na sima bana ya mowe pe tokosukisa na grande famille. Bolanda ordre ndenge tozali kopesa na tobandi na ba église consistoire ya paroisse oyo ya CPK Matete Lokoro baya kopesa fleur. Na sima na bango conseil des mamans, na sima conseil des mamans église Mont Morisha tokei ici consistoire conseil des mamans église Mont Morisha.
président. Oui, yo kenda mpandiki ga mpandiki. eloko ete nzambe akokisi maloba na ye mpe nzambe akokisi mokano na ye. Eza na moto moko ta kotika libanga na se na mokili oyo biso nyonso kozonga mabele mpe toye kotika yaya ndeko mwana mpe mama na biso ete kimia ewumela kati na biso. Nzambe apesaki mpe nzambe azwi. Tika tobondela na kombo na Yesu. Nzambe totondi mpe tokumisi yo mpe toza wana mopengo ya mama na biso bibisho sili. Nzambe tika ete yo yamba mpe apema na kimia. Ete nzoto oyo kokama ndenge yo oyo tozali mopanga na biso te. Nzambe aloba na yo toza mabele tokotonga mabele wana bazali kotonga batonga mabele kolo tika ete internet na ntango nyonso kati na biso bondisa mitema na biso simba mitema na biso ete tozwa kimia mpe esengo na olha que é para você. Oye, soki na kokokanda témoignage na motundi lelo mpona éducation ya tout le monde naoloba na mowei mais naoloba na bavivant. C'était une bonne femme, c'était une bonne mère pour ses enfants. azalaki mpe ami malamu mpona mutu na mutu na vie azalaka na ndenge na ye atambola, azala na ndenge na ye akanisa. Vite maloba na ye ezali na 1 Jean na bati 1 Jean 3. Celui qui est de Dieu ne pêche pas et ne fait pas du mal.
certainement lelo na paroisse batuni ngai soki ndenge nini boni tobalanaki tolatisani bapete na esika yango te mokolo wana nayebaka ngo te me ngai nayeba mokolo alobaka na nga oui papi je t'aime. Le 5 septembre 2002 et à 13h elle m'a dit papi je veux vivre avec toi, je ferai ma vie avec toi. Tant on a tant de on a formé l'autre côté, mais elle m'a aimé. Elle a trouvé son cœur. Elle est de Dieu, elle n'a pas péché. Elle a bien passé sa vie. On a bandé kuzongi saboloba na yemo. Philippiens na bande 4 4 4 1 4. Que tout ce qui est bon, que tout ce qui est juste, que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de tes pensées. Et elle m'a soutenu. C'est de cette manière-là que nous avons marché pendant 17 ans. Aujourd'hui, je rends témoignage de la servante de l'Éternel. Je rends témoignage de ma femme et de la mère de mes enfants. Nabino yoboza bande konaye ya basi, ya mibali, ba frère, ba sœur naye. Et là, on a roloba, on a retiré les soins par naïe, c'est d'abord l'amour. À Botama, les premières mains, c'était vraiment une bagarreuse. Elle travaillait sans cesse. Je rends grâce au Seigneur. Bible le Bible, on a clôturé que l'homme du bien obtiendra la faveur de l'Éternel. Rite à sa femme, il y a bien. Rite à sa femme, il y a ma valeur. Vina ya servir Seigneur. Na ete nkolo akokanisela ye place aza na félicité na ye. Bondimela Yesu. Bokroire na Yesu. Bondimela Yesu. Bokroire na Yesu. Po oyo tozokunda lelo nayebi vina ye ezalaki pour le Seigneur. Et il m'a soutenu. À ses frères et à ses sœurs, je vais vous le dire aussi merci. Aujourd'hui, les enfants sont là. Nous allons continuer notre vie comme si rien n'était. Pour la gloire de Jésus, j'ai ainsi parlé. Amen. Nous allons s'adresser à ma mère. C'est un petit témoin. Malade naïe, c'est qu'on a des choses. Chaque fois que nous avons un il y a un mois moko. Il y a un cambo de Nado. Il y a Kena bonde ko kapota kite pa moko ayebi zalaki mari tabaneko comment il colle bisinga MG je vais rentrer c'est pour voir mes enfants les salami je suis chrétien to boto na famille chrétienne mbande esia ntabande biloko ata c'est-à-dire Mboa lobi esili, tabalobi, ezanga et Dieu soit Maman là-bas. Yo yaki. Oh, non mon qui ote. Tu na biso papa. Yas mon fait kaya. Mais c'est pas là ça. à ce moment là nous sur on va mailler les coca.
Ouais, ma vie, Kaon. Bobenga bango tokende. Infirmière a pepo munene wana tata. Okay. Eba zate. Comment fi Kaon tika la? Donc ba kota la place na bango na bayas. OK. Bako da Ayas. OK. Bazar. OK. Ok. Bonjour Yanvia. Bonjour papa pasteur. Bandeko baza libanda ya mboka bazwi ngolu ya koasiste na milulu oyo te mais bazolanda biso na nzela ya bilili oyo tozosalela bango nayebi te kolanda makambo nyonso ndenge eleki kino touti kozongisa nzoto ya mama Luta Ruth na epemelo na ye ya suka nini oyo yokoki koloba na déroulement ya milulu mpe na bandeko oyo baza libanda ya mboka. Merci ndeko nanga pasteur. Tosepeli mingi réaction nanga d'abord asepeli oyo bayaya balakisa biso uta kala na acte 432 emonani pe bandeko mingi basepeli parce que etuluku ya bana nkembo bakenda mais tant bayoki mama Bibiche Luta Betoko atiki biso en tout cas batikalaki te bayaki okomona na bilili bayaki toyembi butu mobimba kino tongosa parce que na acte 432 tolobaki bolingo ezala liboso moto moko te azwaki eloko atangaki yango ya ye moko. Alors na lisanga ntango bayoki ke moninga na biso moko na biso asili kotika biso bango nyonso bamonani mpe tokumisi nzambe makasi na ntina ya likambo yango. En tout cas eleki malamu toleli ndeko na biso Bibiche Luta Betoko na kimia nyonso. Merci na zali kopesa mbote ngai mpia Betuvuku nazali kopesa mbote na bandeko nyonso boza libanda na Amérique na Europa soki mpe na Asie bamosusu na Afrique opesi bino mbote ebele bozala malamu bomoko wana esangisa biso kaka na acte 432. Merci mbote na bino bobosana biso te. Papa Diacre Manzoni Kabango, dirigeant Prosi, bonjour, bonsoir. Bonjour. Tolingi tozwa ba impression na yo par rapport ya déroulement ya cérémonie et bandelikino suka ndenge touti kotika nzoto ya mama Ruth na cimetière. Impression na les amis. Bon, il y a sentiment vraiment de joie na komona motivation pe contribution ya moto nyonso financièrement, physiquement na ndenge salami ebandeli kino suka kobana na famille na ye na hôpital mobali na ye vraiment tozalaki likolo pena na makambo nyonso même église ba féliciter vraiment biso. Donc cela veut dire sentiment ya joie kotala oyo tosali vraiment epesi bato esengo mingi bokomona ntango na bilili makambo so ndenge elekaki babis tolue vraiment bis kino okende kotika ya na biso na lilita tokomi kuna mpe tozalaki na mabondeli tobondeli mpe mobali alobi oyo esengeli esala vraiment tozalaki vraiment likolo na nyonso esami vraiment malamu. Bongo mpona bandeko oyo bamoni milulu oyo te oyo bazolanda yango na nzela na bilili okoki koloba na bango nini? Bon tolobi na bango ete oyo balakisaki biso tokoki kobomba yango te tokoki kobosana yango te eza vene oyo batia biso na kati na nzoto ezala mawa mpe pasi mingi soki bato baotala makambo ya mabe koleka makambo ya malamu. Donc biso na Kinshasa vraiment nous sommes unis to bokomona na bilili ndenge nini eleki na asi bomoi na bilili epuis tosenga bino mpe bato ya libanda toza toujours bomoko ntango tozalaki awa tobana kokabola bakwanga tokabola bafufu tolala esika moko
et ça la indifférence tende na ba ndeko mosusu to profiter ko remercier ba o nyonso ba contribuer vraiment esungi biso makasi o biso pe to tiaki na obino boyaki nango vraiment et ça lié était tozala vraiment likolo c'est qu'on a fait. On est félicité de tout le monde. Maintenant, nous sommes félicités biso na auto sali. Grâce à effort nabino, grâce à moyens financiers nabino, nous devons ko sala o union sur to sali et puis nous avons vraiment azui le coup.